Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Mobile na yo bimane na ba bureau mais ya wana bia tikala ko yeba ote ba bureau yo reconnaître on se ba bisika bureau ezala ko ba bureau ko maba siko na yeba ondeni na ko like lupangu me yango ni ko maba siko bureau na limité ka wana te na limité te na njondo na premier njondo na premier njondo ya premier njondo mo ngana ba na premier njondo penda ya pigeon sana tika za regret na vie na ko bimana e te za regret makasi 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 za parmi ba bateau ba détruire vie na au pasteur Denis Sassad, il fallait ça la bonne à moi si à monter l'excellent TV. Oh mais à moi si moi ça ça moi qui est vierge. À la vierge t'es pénène. À la vierge t'es on les a faut à passer de les t'es à vierge t'es moi na mon. On te déjà ça balé que ça balé mi balé. On te déjà ça balé mi balé. Et on ngana ça ngana ça fraîche. Les a pénène ça faut défraîcher. Et pour na faut défraîcher. Et pour na ngabo ngana fraîche pénène à défraîcher. Yahweh, Zamena Mouya, Ozano netolama, Yahweh, Opan, Zamena Mouya, Zam Nzambe, Nzambe quoi, bachango, ils ont lourd, ils ont kilo, ils ont lourd, Sondro, moi non oui, là, ça fait. Sandro, mon nongai, na linga kayo mingi, esi lolo ezana esengo, lolo ezana sentiment, tozana feti monene na lolo awa, koya pembeni na biso, mais eloko zo kutumitungi sama. Pour tuna soki osaleli nga sesi na bonzambe iboma na bonzambe est-ce que on a ko sepela na sepeli lole sepeli ba angelu ba sepeli oh shomije ta na 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 ah ba mibali o baba o mibali nyonso baleka mfina bazai mulili ata mulili mibali nyonso baleka mfina nga bazai mulili bango tu na lolo te bango tu bazai mulili. Non, tu sais émission ba ki. Wa lumière nga za boete mo. Zambalu zizila ya madara ya mangengenge. Ya luzizila ya madara ya mangengenge. Bomilanga bamoto na pelisana. Na tubela makamunyoso na tubela o sala ki lesbienne na mekaka ngo papa o sala ki lesbienne na mekaka ngo papa mais na chika oui na mekaka ngo o boya yo passe ici si love le kelote pweza makamba kasi c'est salamu le kelote pweza makamba motema olingo otamana liwa sekele ye nzambe mon pene azakini na sofa mokili ipende ya suna mokiba si c'est sofa yana pourquoi toi aussi c'est umona ke yemuka osimba mutu umoni yemo osimba mutu mo kutu kote yena mokili wana mtu ochika na ya azati mtu ochika azati kote okay kuna do kote kuna do kote kuna do kote kuna do to do tu sais ni oui ba do ko mokili na kuna sakana ate baluka ye yo atolinga lelo baluka ye ba vérité te mais ça parmi mais ça confessé ta ba vérité mais ça parmi ba fio ba nyoko linga pe na carrière na ngai mais ça parmi bateau mulili o ba nyoko linga ça domaine mo to te domaine mo te mais ya yeba ki oyemba kwa se John ngando yeba kwa mama fongai tonaka na esengo tango na yembela kayo nzambe na ngai molimo na ngai ezalaka nango na kimia bosani yango kanga kuna ezaka sexy na bonzabe FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Atlima awa nzamina na ebi tusiku shuba kolonzo ko ekomi bwendeni awa ka place makemba ba yibinga mbongo Nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka lobi na yo twino sa nini o eza chance à transfert ndina piembo onyeso de Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa.
sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Ma vérité, ma vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandia Kevin, Padale, Ketchou, autrement dit le jeune producteur. Merci d'avoir abonné tout, maman fidèle, au bata la rémission Nabiso, ba vérité à Nakati ya Congo, Liziba TV. Biso tambola toujours en actualité, puis nous avons sur la chaîne Nabiso ya RTG, les rendez-vous amoureux à chaque samedi à partir de 22h40. Voilà la rémission Nabino Kati, on a la chaîne ya RTG. Merci aussi à Madame Christelle Mabouilou, na Pession, toute la famille Mabouilou, na Pession. Merci aussi d'avoir abonné tout fidèle au Batal Arabie Anakati ya Congo Liziba TV et na merci à Madame Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour na Pession il y a Yvette Lissiki Nicki Minaj à Paris na Pession Mbote Paya Gisèle et Tati Mama Versace na Pession Mbote Yvette Lissiki Pembeti na Kati ezala rabongo nazana lelo oyo tozue susu banda commissaire en Christ comme chanteuse, bientôt la maman pasteur. C'est la révélation des Oya na Mokili, tu ebite Nzamba Tumbole Lelo, à Pambole Lelo, Oteba qui est ex-danseuse, mais Abi sexy na Bonzambe toujours. Liboma na Bonzambe toujours, gros style à thé. Merci aussi à Cédric Ibordon, à Pisson Modebiskozali, et toujours là, à côté de nous, Jonathan Dayo, mon caméraman marié. Bonjour Yessa. Bonjour les Ketchou, les Kinangaï, Namono Kalanza Mazalokum. Amen. On a peine à se passer pour mon aïeux. Et ça les plaisir tant on malade des oies qui ont gagné de Bumbashi, battant pesé pesaki et à pour mon en athée. Maintenant il y a votre bonne émission na biso, moi na Bonzambe, moi na prière pour et c'est ça va salir Nzambe nyon, ça peut c'est ça va tout balinga rayo quoi maman Nathalie Fiki pour FBT, monter ma papa Paul Fiki pour. OK, na longwa net basambela Nzambe na net té. Na kombo tata mwana pe mulimo santo Seigneur Jésus-Christ papa na pesi journée oyo na maboko na obanda tongo la mbanda buto la lisinga tongo la musingai na kokutana leke tu na pesi mission on na maboko na mabaku nyonso kezana kata émission oyo ba polémique tu ezana kata émission po ekotana nganje ya mwana Nzambe Nzambe za musika Seigneur Jésus-Christ na tiki émission na maboko na tiki leke tu na maboko na tiki prophète Emmanuel Dodi na maboko nao ba franchir sur na maboko nao ore baninga bakote na nganda kwa nganga ba yana lakisa bango nzela ya losambo ya prophète Emmanuel Dodi Nzambe benga na batu nyonso pembeni na nga ya mabe o nyonso ya mabe merci na ndenge na changer ki numéro ya mokili na changer ngona longolo ngona te numéro ya Nzambe ka ndengo pesa nga idée na longola numéro ya mokili na pemi mais bato mokili pe baninga otika ngati baninga baza pembeni na ngai baza baninga na ngai baza bakamara na ngai bandeko na ngai Nzambe na lingi yango te tango ni zaki deja tanga kala ona ndo luka baninga ona ndo linga luka affection ona ndo luka nini lelo yo affection so yo ndo mto pesi ngango natiki nyonso na maboko na papa e paninga na ba danger nyonso o bato bazolukila nga makambo o bato bazolukila nga makambo na pengwa e paninga ba danger nyonso Nzambe lengelanga na émission pembe na leketu Nzambe akotanga na kata lisumu te po émission oyo na lekango kala Nzambe quand même batata soki ezala Nzambe panie ngai pembe ni ya leketu na maloba leketu nyonso na yeba ndinga kozongisa na tiki poto nyonso na maboko na bino na maboko nao na tiki kongo na maboko na yo na tiki Karine Motema Aimé na maboko no mama Nicole na maboko no mama Grâce na tiki prophète Emmanuel Dodi na maboko nao les affranchis nyonso na maboko nao pasteur Chama na maboko nao baleki na nga libota na nga kombo data mwa pe musantu amen. Asambeli bien makasi tena évoluer mais la prière au bout de ma banque na kai te za ko sambe ya bato linga Nzamba bi soko zo oza pembe na il faut sambe ya pona libota na famille na ba proche no linga makasi za bon ce que to benga yo Sœur Sandra ex to benga yo nani Sœur Sandra to nani te Sœur Sandra Lina Nzambi etanga Sœur Sandra Lina Nzambi etanga
mais nayebi ke comme ça bato ba différents missions sala anakati ya plateau na biso et ça le plaisir sur que en tant que sœur en Christ oyo mokili ndima vraiment intima kite lelo oyo ko bongwana oyo ko koma oyo komi lelo elekeli bato pe bato bakamwe penza mais liboma na Nzambe toujours pourquoi liboma na Nzambe te liboma na Nzambe au sentir mon na ndenga Nzambe bakina na hypocrisie te liboma na Nzambe mon na mokina zaki liboma ouais on kinazaki liboma nazaki sexy na mokili ba vérité bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur à Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville au Lualaba dans la ville de Kolwezi sur 6e avenue numéro 568 quartier Bichara commune de Dilala, à côté de direction Bras Security, non loin de la poste au centre-ville. Mais bâtir l'agence nini? Ah, FBT. Maman, na FBT, Misalande. Il y a un conseil gratuit. Au moins, ma batanzela, botiki la batanzela, mais ma transfert à Mongo. Tandis que l'ango, FBT. FBT SARL couvre toute l'étendue de la République démocratique du Congo. FBT SARL vous assure son service. Fret colis et transport. Ba vérité. Ok, pe na liboma na Nzambe na sexy na mokili ya ndebo Nzambe et ça la bien. Bomona ta mususu nde na zaboe. Na zabo na komi ko saela Nzambe na komi ko yembela Nzambe na komi ko sambela vraiment. Na fugata su bato basambela so sambela te ko za su pembe na ngate nga muto sambela obi oloba liloba Nzambe na munoko ne na za pembe na nde sala kena sepela na yo donc c'est que on sala Nzambe hypocrisie na mona ke sexy na nesilité mon moi liboma moi na nesilité na kena onsko na bonzambe comprends na bonzambe moi sexy na bonzambe ezala na ko lata sexy na l'autre mokilité mais quand même moi sexe na bonzambe tikali moi liboma na bonzambe tikali liboma na bonzambe ça veut dire na kolemba banzembo ya kimiate oyo banzembo ezo satellite ke et la s'appelle que liboma na bonzambe c'est oui c'est oaza liboma na bonzambe comprendre bilo no so tokuta ki on awa sexy liboma comprendre nyonso tokuta ki on awa ngasi kuna kela na bonzambe moi peut-être que nazo take pe bato na ndenge bonzambe bato bazo sela moninga to zana mukina ndo okipete maintenant na koti na bonzambe bato tu ba sela Nzambe na ndenga mabe na o bato ba inspiration sila na bato nyonso bazala suna nguya te o bazo sala ka Nzambe po bakosa banzimi bakosa bato donc ngasko na ndenga bonzambe na yeli bango na yepe ya kokota monde na dans sexy na bonzambe liboma bonzambe donc yo pasteur yo sœur yo nini na moi peut-être que zo kende bien te mais olati bilamba ba mamelo mais ngata msula na sexy na ngame na bonzambe ko leka o mto lati bilamba ba mamelo comprendre tam sunga na liboma bo mais yo msuza seré na bonzambe nzoko na kati na oza bien te ozo bebisa bato même susu nga na kati na nga na zo sera que les questions il faut dimanche pour ya ou ya pe na église ou ya pe na église ba franchi ba mona yo et ça la bien voilà et ça la bien liboma bonzambe liboma bonzambe parce que c'est ça que les kokal te ba ils sont dans la biso on na pas que atiki ne ba délire mon kilime azo sambela na toujours et à part na tiki ba délire mon kilime azo sambela toujours na sambela toujours mais non ça la hypocrisie na côté na ke kota bonzambe moi ba kota bonzambe ba bazana hypocrisie mingi au monde la tiro ba mulai au monde chaque jour à la église au monde auto finga auto swana auto beta auto tonga comprendre et mais yé au kasaki yende ko to moni ko ba mulai ou bien yé ko em ça pasteur yé mza sermon ko banda ko sambela avant ngam sous 20 ans après ngana em sous lelo em sous ya sambela des à 20 ans na église à 20 ans 30 ans tam so kasaki yem to ko ta lola nzoka yemsusu ngamu na eka lelo ngamu na ko talola na laxi Nzambe hypocrisie ke na ye na ndenge devant Nzambe na isaki Nzambe na oyela o c'est na bonzambe Nzambe na oyelo liboma na bonzambe yo moko laxi nga soki na zo ya mabe Nzambe esenga tuzo ya kitoko nyonso kutaki na Nzambe ayebisaki yo mo ayebisaki bona ndoto na te na ndoto olala kindezaki ndenge alala ki na ndoto ndene na santai na ndoto na kata conseil na oyembela Nzambe na oyemba na oyembela kolinga Nzambe mingi koboya Nzambe pasi kolinga Nzambe mingi koboya Nzambe pasi dizisisi love lekilote kweza makambo akati c'est ça l'amour lekilote kweza makambo motema bolingo
mbotama na liwa sekele yebi nzambe okopona tono ema nzembo wana zaki uzoye mondera mukili tezai na mukili nzo ezai na nzambe ngane na ebaiti ezai na mukili la nzambe zapisenga déjà vision déjà que fait na yembela ye maintenant na changer te kaka yango wana monte ke kaka bonzambe na luwana badia no kolinga nzambe mingi kokotine kwa nzambe koboya wana zaki bomoni ke na mukili na chai bata mukili izaki jojo mandiki mapata mona monsko to nzoko jojo na ndeni ya jojo ngani ya jojo zaindi ya jojo te jojo pe na ndo chai pe wana pete jojo pe na ndo chai wana tela ndako bandeli bande zo bana ndeni ebande na bando banda nzambe pele wana moni na 10 kilo makambo na to beto to bakaba ba comprendre wana 10 kilo mais fait jojo emo ayebi ezante momo fait jojo donc alinga ngumingi obaluse komi nzambe komi nzambe eza mabebe te ota jojo oti chenani te ya fait jojo na longoli ya de tika mutamukili na longoli koto na nzambe yende le tout puissant yende mutosala ke ngana zala soki yete lelo mena kufi talaka deuxième fois mbasu lo eve kama lopeza kufa na mbasu kambala moko menga deuxième fois c'est que naza mwana avenir bato ba mona avenir za liboso nanga ya mona chaki na comme nzembo wana eza nzembo mo déjà nzamba bandaki déjà ko signaler ngake sanda faut yembela ngai mais ngana zaki te timon na ndo chonka bakomba mokili siko tong na yembi yango bato ba o mesana nzembo eza nzembo nzambe ti mais chango nzembo komo nzambe ba moko ena yoko chango ko linga nzambe mingi kolinga nzambe mingi na bonzambe sona liboma na bonzambe tango yeba so obosani yango pende zap na afro jazz talaka afro jazz za bato baboma na kata yo mumi na nzambe mutakate dingwe na kovo mais ate pende dingwe na nzambe betu bana bebe do bateni na ko bimisa de ate po bato mukiba yo ko tona ndenge mukipo niveau o zap na place sana to na clip siko osana naza na clip siko na zap suli kola njete mo naza na 4e étage ya njete mo ni 4e étage ya njete tan 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 ta-na-na-na-na-na kolinga nzambe mingi koboya nzambe pasi kolinga nzambe mingi koboya nzambe pasi dizisisi love lekilote pweza makambo akati sesalamu lekilote pweza makambo motema bolingo mbotama na liwa sekele yebi nzambe maninga eza libongo na bonzambe nzambe nyonso tokuti yo das makambo nyonso toyembela nzambe yo ozobinela mokili sesi me nzambe pase oboya yo pase izisisi love lekelote pweza makambo akasi sesalamu lekelote pweza makambo motema olingo otama na liwa sekele yebi nzambe nzambe baninga o comprendre biloko wana na bonzambe siko ko sepea nango ko mona mona mokili comprendre Nathalie makoma kosa te Nathalie makoma ko tunde za bongana za ba idola ba makoma mo ko sa musique na nzambe pona arriver ba makoma penza idola ba makoma mais non ça la puisque ba makoma o pas non ça puisque ba makoma pona bon mana bonzambe sexy na bonzambe tango ye za musique mo étrange mais oyembela nzambe oyembela nzambe te donc na lingi po sepesa nzambe ndena sepesa ke na sexy na mokili na liboma na mokili na sepesa pe na sexy na bonzambe na ni comprendre na okendela musique yango wana oko bande sino nkolo nzemu na lingi motema nanga tonaka na esengo tango na yembela kayo nzambe na ngai molimo na ngai ezalaka nango na kimia bwasani yango kanga kuna ezaka sexy na bonzambe tango na kumpusa tango na pusa na kaliboso na yo oh yesu osati umisama yawe nzambe na nguya ozano santolama yawe nzambe na nguya moni biloko bato mokiba mona nzambe siko sepela kumisama yawe nzambe na nguya ozano netolama yawe opan nzambe na nguya nzambe pe asepela na biloko comprendre bato mokibi basepelaki nzambe pe asepela na biloko esala ebe mwana liboma na nzambe
sexe na bonzambe. Merci maman Nathalie Fiki pour FBT Misalande, transfert d'argent pour tirer un bon avis FBT parce que meilleur agent c'est ça c'est mort dans le monde entier. Je pense que na producteur produit FBT. FBT. Ouais maman Nathalie Fiki pour papa Paul Fiki. Maman Nathalie Fiki pour papa Paul. Fiki pour. Na papa Paul Fiki pour. Papa Paul Fiki pour. Au monde va tirer bien affilé par quand sur bango na. Ah ba oui ba on gros pena ba zo produit ba producteur solo bango na. Ba mécène na malonga ba ko FBT. FBT donc Misalande. Donc OK so pa yepele ya produit liboma bonzambe c'est na bonzambe na oboya te. Oboya te. Ya ça les lots yeux le salib so ba scène liboma bonzambe c'est na nzambe félicitations d'abord. Vous dites banzembo ya kitoko mais aussi la ko na hypocrisie. Na hypocrisie. Zo mini la vraiment hypocrisie. Les lots yebi mamboto ko leka awa yebi ke bambasu deux fois mbasu nzambe asali ya mine bele ba kufa baki ba kamu ba kufa te ba kufa mais nzambe pesi yo pe masusu grâce ya ko saile ya koyemba ete lelo siko ya sana ebite okolo banini pasteur Denis Lesi o baki ke eza le côté da pasteur nani oya binote pasteur nani pasteur prophète d'Odité Emmanuel prophète d'Odité le sauveur de l'humanité ezali ete ezali papier asala ki nous ça lomba so ko sakaka c'était quoi alo babona idée pasteur on a na kolobe asuma kamna ete pasteur mon c'est un pasteur mon on comprend te ba inspiration ici là déjà vous comprenez ya baka yebinga te neni oyeba muto abikisi ngai vous comprenez po ya ba yebinga te oyeba muto abikisi ngande ni vous comprenez moi so ba inspiration zo ki ici là a communiquer kwa muto kwa biso ba YouTube to oluka na biso kwa ba vie to oluka na biso ba mbongo comprendre so mo muta komi bongo seka komi ndemo na bino comprendre donc muta bikisa ngai mbaso liboso za muta bikisa ngai nzambe mais papier na to benga ke to futaki là asai musala nae vous comprenez moni okozoko ko sala accident munene tango ko hôpital nzambe akota ngati ya docteur au futa mbongo ne pas docteur mais nzambe mutosala obika ya ba docteur msupa ko simba bwe simbi pete nzambe pa boyi comprendre les nzambe mtabikisa mais to futa epita o aliboso pe akale o ça 2013 mais o 2021 o Emmanuel Dodi le sauveur des Nantais les affranchis église les affranchis prophète Mbiso Emmanuel Dodi le sauveur de l'humanité yende muto simba ki likolo abwaki mai moto to kendaka na église des affranchis batni so mona ke likolo pende zaka kaya tant abwaki mai lobi kuna na tombo likolo lobi kuna na tamboli lobi kuna likolo kuma kita 4 jours 5 jours mbaso ngé sili et comme ka ba traitement batunga obika pose pepo mbaso zaka des infections ozo batunga ça nini za Emmanuel Dodi muto abik senga les sauveurs des Nantais les affranchis sont pesé mbote moi ko za jaloux moi prophète Mbiso za muto nzamba tindi a bien nguya a prophète wa solo sala nzamba solo pe azo sa sabat pe l'église na biso talaka to komi plainte ibanda prophète moyen ezate pour ta chabatu a osomba sumususu moni ba ata ba pasteur ano tangi wana otangiana tango banda pena ki pasteur sika wazaka za pena banguyana yakana ngwana so azula ngo wapi mon banguyana yakana azata na église ya bongo te comprendre azata na église ya bongo te o ya biso pena za pena o nzamba tindi mais tout monde qui lobaki batamo bike azaka mobile na yo bimane na ba bureau mais ya wana biatikala ko yeba ote ba bureau yezo reconnaître ngozo baka bisika bureau ezala ko bon ba bureau ko maba siko na yeba ondeni na ko like lupangu mais yango ni ko maba siko bureau na limité ka wana te na limité te na njondo na premier njondo ya premier njondo mo ngana ba na premier njondo penda ya pigeon wana ko to apacha mwanja ouais ko to apacha mwanja côté wana siko déjà comment na veni kananga comprendre to bien ngo ba pacha monto basana za premier njondo 2004 2005 comprendre nga c'est na loba siko nga loba lo peut-être loba vérité ezaka ko repentance na sala ki na confession na nga mon na to sambela ifana bimsa maloba msusu mon pasteur ba bizana yo ala ko utiliser yo c'était quoi te to ko beta selon mingi tele ke tu puto chika mon ya ne to fula ye pe da ko mo linga mamba be so nga lobi boya yo zungu mon nga si prophète Mbiso Emmanuel Dodi le sauveur des Nantais pe ça nga musa na tika regret na vie na ko bimana ye te za regret makasi za parmi ba bateau ba détruire vie na nga mon bateau ba détruire vie na nga quand même moni ndé na continue bo nzambe boye ya ona zolo bake nani nzambe na moni na bimae na mibala molili azapeza molili na moni na bimo na ba mibalo baba o mibalo nyonso baleka mfina bazai molili ata yifaza molili mibalo nyonso baleka mfina nga bazai molili bango tu na lolo te orchestre bango tu baza molili
Non, tu sais émission ba ki. Ouais, lumière nga za boete mon. Mibali nyonso pakune so aleka mulili mon muta ko sauter. Nga za boete. Au moins attend nzamba pesa nga mbala lumière. Comprendre? Au moins ndenge vie nanga changer. Comprendre? Mon ko sambela pa mana sambela. Ya ta chidid nanga ko mina ko mo changer. Comprendre? Mo changer. Moi na ko no prouver nani biwango ezate ko mana ba terrasse ezana on pa on était en train de louer. Et comment on va terrasse? Vous avez mbala moko te na. Attends 5 fois derrière là-bas. Et bon on comprend. Et comment on va terrasse? Bon c'est quand on boya. C'est quand on doit linga makamnya sochi. Moi te la limba nyo so ka fina ba mulili mon. C'est quand on doit se faire ba na mulili yana. Na micho ne ko do monjambe na en tout cas concert au monde ngate. Ko ta bata mokilo au monde ngate. Côté bato au monike o nazalaki. Po nazana loko ozwa sukuna te poso na yebi nyonso. Voilà. Na yebi nyonso natamona ba monde te, natamona ba hotel, natamona ba bolingo, natamona ba makambo belé au monde. Ya kutonga ya kukitike ya kuluba mon. Ba na mibali na baninga na banini. Donc na minute on temps ezate. Tu comprends? Na minute pena ndenge pena ko constater prière ko tanga makasi. Moi tant prière ko tanga chaque fois prière na on les comme mission prière ko tanga na ndotika bilo subat ba o se pété na loba bo mon. Ni non tika mais sexe na bo nzambe na liboma mo nzambe nde ezala on a désolé nzambe mo mtu apesa nga permission. Na bisa ele sexe na bo nzambe. Na liboma mo nzambe. Tant yo lali. O lali uri nzamba ayeli yo. Te nzambe pena pesa nga vision elinga te na ki mungongo eloba. Elobi Sandra. Oh, ça c'est quand même ni. Comment on a sans avancer. On t'a même pas zolo bien Sandra. Ko banga te on a bundoto na zamu na ni vision. Sandra ko banga te ko banga bata mokilité, ko banga bata mokilité. Ko mona mutu mususu. Wazo sala mokili sexy, wazo sala liboma kuna mon. Akokota lola te, mais yo soko sala linga sexy na bonzambe, na liboma na bonzambe yo nde mutu kokota lola po motema no eza pire. Ouais, nzambe motema no eza polele, motema no eza bien. Nzambe kwa bachango eza na lourd eza na kilo eza na lourd Sondro mwana ngai oyo lo sofete Sondro mwana ngai nalingaka yo mingi esi lolo eza na esengo lolo eza na sentiment toza na feti monene na lola awa koya pembeni na biso mais eloko zo kutumitungisama pozo tuna soki osaleli nga sesi na bonzambe liboma na bonzambe est-ce que on a ko sepela na sepeli lole sepeli ba angelu ba sepeli biso bete osana posa ya sesi na bonzambe liboma na bonzambe po ngai moi nga papa na bino nzambe atindaka bino mutakala lokola dana F bakitaka mutakala atinda biso mutakala donc ko eloko moko te ekelekela nga po sina mona bino nyonso mibimba. Tu comprends? Et là, au moment où tu es là, Nzambe, comprends? Et là, au moment où tu es là, Nzambe, tu as une vision. La structure qui m'a dit, mon kilengue, le bamingi, tu es là, tu es là, là, ça, c'est ça, tu es là, tu es là, bino boy, le banga, ça, ça, la thé. Ça, nous, je vais commenter. Tout, en plus, c'est sûr, le binanga. Olanda, tu as mon kilengue. Vous n'avez pas le belakio. Olanda bato mokilité Sandra olanda bato mokilité bango nde mbazo discret batura mokili mon mutu asala vie na ndenge na tindaka parce que la mginzambe gabite na ganga ite na bi merci Seigneur ko sepe na sesi na liboma bonzambe yango pena ndoko tumsanga ka mpanzi na yango wana na lobanga yomoko o za kana ngai comprendre yango wana voilà le commissaire en Christ dit yo nimso a sekaka les arabiens liboma bonzambe ya sali yo surtout moni ndeko na biso Peniel oya uti poto États-Unis ayaki donc moni na ex na yo o pasteur ba ko sa ba mission ba détruire pasteur Mike Kalambai étant que sœur en Christ étant que chrétienne di kambo ba ko sala que c'est important ba sala ngo na le papa Mike ko déjà pasteur tant que yo sœur ro ba ni ex no ro ba net na kambo ni nango bon wani ngaje ka pasteur wana yemo ko yemo wazama kamona mingi na ebito bon wani ngaje ka pasteur mo ngami mino ba pona penel pona pasteur penel ngolo be on souter centre na pas pona penel pona penel bon na ebite so yazo kanisa o samsa Mike Kalamba au samsa pasteur Mike Kalamba prononciation pesa ka pasteur Mike Kalamba Kalamba donc pasteur Mike Kalamba yaza na vie na ngai ngabe na beta da tour na église ata des fois kuna na beta tour na église pe ben ça so na banjoga ba tout ya kana ba bakali en tout cas église bien baté un peu bien comprend mais ya ka ça sam sa pasteur njoka sam sa pasteur te mon ba sambo ate mon pene azaki na soif mokili ipende ya suna mokiba si c'est soif yana comprend toi aussi c'est au monde que yemo ko simba mutu umoni yemo simba mutu mo kutu côté yena mokili wana mtu atika na ya azati
ndo tika za te kota ke kuna do kota kuna do kota kuna do kota kuna do to do tu sais ni oui ba do ko mo kilala na kuna sakana te yo una mukio ko tika mwasi nayo ngaya nga chance na uti kuna na bimi na kuna bonzambe uneza jeter ndenge za na kota ki ya za na sofa mukili faut que kuna basi c'est soif na mukili kani na lobaki mon il faut basi c'est soif na mukili bon so za ki moi ça pasteur wa za ki ba nzambe liboso mambo inge komate na muna iba na nzambe te aiba na nzambe te pasteur Mike Kalamba ya sepela ni kaka kake mon ndi abala kiye ndi wa senti que moi ça na iba nzambe te yango moi ça pasteur il faut déjà au lier c'est de liloba au lier c'est liloba so moni atondi bia o squat atondi liloba il faut na bala e mon pasteur Mike Kalamba e mo akenda pressé kenda kubala mupakano mon Nous si c'est un sauf à mukilité. Yo mona zona mukili réseau yango bat ba mona ala ta sous-vêtement na mabe, ala ta soutien na mabe, asa bo mabe. Poni ni ba soit fait mukili sila kite. Bondo côté via nzambe za jeter. Denga za bo na ko sa susu, na ko sa sous vidéo na mayon tene na ndosa na mayon. Na ko sa susu te. Na ko za bo sexy na bo nzambe msumo mkongo mona ni moi mais ba sous-vêtement sous bongote. Donc ya za kina mutu azani ma pasteur te comprends. Yango faut pasteur batala basini ba obalaka. Pour le lo azo samsa nani basa ba passer tout na mito basa passer boyoka soni boyoka mutema passe même pasteur Mike aloka na passer ya zaka no pasteur zaki no frère juste kaza oyemba kaka alaka oyemba ka frère mais il fallait pas appeler sœur Christ et banda bongo tant oyembi mutaza frère tant yo bandi na frère neti ngala sœur Christ bandi no frère tant to ke de frère yo ngape sœur tant yo komi passer ngape funa ko mama pasteur fona yeba ke to zo koma ni na étape ni na nzambe to ta mon étape nini vous comprenez yende mutazaki mopakano moi c'est obligé pasteur ou ex na yo pasteur est-ce que c'est obligé fallait que kazo moi si ya moi no ayebi ya ndeko ya yebi Alex na TV moi te que ko diminuer pasteur Mike nanu on sabo mais au pasteur Denis Sassali est fallait ça la bongo azo moi si ya muta Alex na TV o mais à moi si mo ko ça moi mkeza vierge ala vierge te penen aza vierge te wala za focha passer de l'hésiter za vierge mwana na mon mutu de sa bala ka sa bala mi balé mutu de sa bala za bala mi balé mutu ngana za nga wona za fresh ndeza bo pene za de fraîcher et pour na ndenge na nga bo ngana fresh pene za de fraîcher et pour ya boti bala mi balé abali mais ngana za no fresh non na boti te mais kolongona na boti za différent pour biso solongo la on va pas na kolongona na boti bindo pandi bo ebimi mwana kei pandi yangochi ebimi pena mutu mwana musu wa ata mwana mutu munene on comprend mwana bimi bo mwana wesa panchani ngana na ngana resali ba exercice wana te gymnastique yana na elo na resali te ba exercice yana te papa na za na fresh de pena za de fresher ye actually que mission eza pour ye moi za pour sa base aza pour ça oyeba na za pour ça sali nani pasteur Mike Kalamba on eza pour aka sa sali pasteur Mike Kalamba za mobali le so bimisika momi mo mystique na pene la limba moko na ebite ce pasteur Mike Kalamba pe ozela nini ce que aza déjà ngana osenga pasteur Mike Kalamba ya bimisa au moins de pene na olala si c'est l'internet et si la monde et si là mobile a semble raté et ça quoi yo boy mobile mais mobile lobina 12 heures monena moi souci na wa souci yo si so ibo lingone sila été o boy ke police ba to ke na boy ya emon mais route de ba remplacer ya et bon biso mobile ka mobile yo boy mobile na ndinga bo solo mais so mbala boy yo asilo mbane sala passe yo pono boy mobile na ndinga bo solo pena na ebite po o penela osala ngisa so ezaneti Alex Mike na yesko na kin na beto mutu mon njoka Mike déjà ça vanda tango a força te simple comprendre ana momi pembeni ba visionner o ba osala lobby yende ka sa Mike osama njoka Mike osama tenjo ka yende wa misambisa osama sala mama pasteur pe ba comprendre que ye pesa ani pasteur nani sera Christ te pour ça ça sera Christ mais o ero osala makambo wana te comprendre nga conseil na pesa ya ngwana ayeka na monde mukili fa ba ka on ata 7 na fo ke na hôpital ba so ke na ozongi na ndika ya moto faut finir le colo ye mo e ba douleur sala surtout na monde ya abe sumo na mama ya papa pasteur mama wa pesa pasteur mais ngape ba masare be ba papa mama za ba pasteur ba mama wa za pa pasteur ba ni ba mais bana na ba za milimo mo mabe so tali ba pasteur mingi ba za ka show bana pasteur mingi za ka show bana ka sa so pasteur ba za ka show makasi na ba te phénomène on a ba te na ete so ngamuka mna lo ba komona na ba te bana pasteur milimo wa pasteur ba bimisa pa ba to ba ka na église so nga pa bango ou bien kota pa bango bien ndeni po nanga ku ngona pasteur te mais
mamba pasteur sala ngana sala ngote comprendre et là domaine ka bana pasteur mbi mo za ebele ba misa dans l'église. Voilà, Penien, Sandrine a petit conseil moi bien, il y a sur problème te, a ébicho zala moto buzz aussi la jour pasteur Mike a conseillé. Ah, Kobala. On s'est dit que ah, la tika vraiment. Et si limba mo ba ko mo benga sko et tout là. Est-ce que Mike amba ya obala, ba ko mo benga sko et tout là. Ba ba benga tout là, tande a tout les obala kuna bali, la tout les mo ba kuna bali mon. Eh yango pe ko ya pe boye, a benga pe Jona epe. Papa, toi bana, toi au Canada on décide souka na ekisa Simon. Sous na samte malani na frère na pasteur Mike Kalambay. Ala na yé na kin baso la mezaka bat bache ba diable mon kino ezakini mabe. Kin bat wa mte mabe fort. Muta ko ya pele kanisa mso luka Mike. Mango luka ete ko sa we temon. Ba coacher na mambuyema ba futima. Muna mfutima za pa mana kini za la même muna liboso porte ba mfutima ye. Même za toilette mfutima. Même otambola mfutima. Même o sola mutu so ko transfert ko pesa mfutima. Comprendre? Ce que y a le Mbaye na Penel, il y a le pasteur Mike, mais ça déjà en tout cas dans l'intimité na tu ça na quelques minutes. Merci, on a abonné tout, il y a Congo Liziba TV. Merci à tous les gens en Christ à Sandra Lina et à Monzambe. Est-ce que Sandra Lina, tu es le long de commissaire pour te faire une émission qui est obligée de faire sur le canal bon ba envoûter ba sala mabe. Obaka ke yo bala no kana papa chéri. Ndo lobaka no stoye ba ko bi mobile no ya visa ka papa chéri pour voir émission je pense que tu entends le club sur mon ango. Obika papa chéri on ba nanga lorsque aussi décision mon évité lorsque papa chéri sur nzambe pas toucher moté avec la bien Lucas que vous a parmi. Te wana te na profente ma pesa un pasteur. Na profente ma pesa un pasteur. Mo tango tana na kolela butu mo ina olela na sambo na finga na chola mamon. Tane seleki. Ta lelo na profente ma pesa un pasteur ata yena yate. Donc te ta seleki ya. Mo kile chanja mutu mutako tan certain libulu ne bo baluka bo chikinga mlilinga moko. Ta super fleur ata ya 100 fois boyo chela ngate mon. Na minto na ba décision ndinga bonzambe ko. Mais félicitations, c'est bien. Moi aussi, vous avez au sein de Bonzambe. Tu vas quel est le commun? Na oke ku so ta pe ata million on a te. Po ba mona tanga ya ata million te lo ba to kutana ba siko se ngomba ngomba ikupa te ba to kutana mon. To kutana na bandi ba pa msusu ba cérémonie bombo ya ba kasi me fête mo bo be nini boni. Mais ba million na intimité na ko kele. Intimité vraiment. Nga na ndenge pena Nzamba Emmanuel Dodji, les sauveurs de l'humanité, les affranchis, ndenge pe na otambola. De bonzambe comme kotangai et comme ba place mu ketikali ya pende ba place mu ketikali ka ba place mu keneti moi msusu mutu pa yebo alobino likambo po seki mon beblo mo ba simu mi ketikali ngame si 80 c'est longwe donc na tika ba 20 na no ngolongola mais parmi ma simu na ba 80 na de ba million mo kiliza en 4 mon et que déjà na kata ba 80 na donc na posa sur la soit ba tamukete taka changer numéro na comment numéro bonzambe numéro ba business ala na ngo tout monde de na zabu na préférer na la nzala na kufa nzala na sabu me nalia na losambo na comment préférer nalia losambo comprendre ya on de sabina perdre nyoso ya mokili mais na bonzambe na ba na nouvelle vie comprendre na bonzambe une vie à sikiza arabia to zangi mais lelo lobi au CP. Voilà, ensemble, comme Bolu a commis sur le long de l'Ingue. Et en plus, l'autre but, c'est que on va aligner à MG 30, c'est MG 100 euros. Mais c'est comment qu'on a monnaie? C'est que tu as aligné à MGT. MG n'est pas un badsaï na Benoît. Ça de bien. Mais n'importe quoi qui m'a eu à te. Au Seigneur, ça connaît bien coûté à blé. Il y a fait. Bisa uto ndo bagano badse kuna manjili kuna kutu salite mon manjili kuna salite kutu bagano batso bitutunyo sekei mezo ya batse na side ben ya Benoît bazwa matko tena mai ya liba babimise suna bututango babatsa bongo te ambisa confessa te aloba vérité te meja da parmi meja confessa te aloba vérité te meja parmi ba fio banyo kolinga pe na carrière na ngai meja da parmi bato baza bato amuleli o ba nyoko linga c'est domaine moto c'est domaine monté mais ya yeba ki oyemba ya yemba kwa c'est John ngando yemba kwa mama fongai vous comprenez ngando yemba kwa mama fongai c'est John na tela mama fongai et na yemba kwa mama fongai kwa c'est John mais ando isa mama apesa ngata nze mona yemba na concert so mama yembi na ngai ya longwe so mama yembi ngai ya longwe omoni ba concert no pesa woni za batu uzana étoile makasi yozo yemba no yo yemba no o memeshe ngaza kanje mo memesha yemba na bachilu ba nyonso makam nyonso ba nini me alinga na yemba tende na mama sokika ngana yembi ya longwe mama pisa kanje mo na yemba papa na mona bimana na omona ba
alobisa mama ka so to kota kuna studio na nzai chipe kisa yebi to kota ba studio nzai me aisa mama ka so sai fiti na ngaya longwe donc notre maman ma condition mo njoka ye mutu suka ye mutu nyoko la mama mon il fallait se seriana so mama tala mona zaki ida nga garder ngai nga garder ngata o meja nyoko le meja ke ngani na bimi tala mona mke po mama tala mona ndo benga tala mona mke benga chirina wa si États-Unis na chirina na ando benga bo meje 30 za parmi bato ba bipsa fina nga pe meje 30 za kati mo soka confesser bante manja bana sali kwa libon mena kuna poto simbite e simba mon falo ba vérité kona esoka bato susu au moins mutu suba ko ba ko sambi anja meme na kata mutema na bonjambe za te comprendre les ba meje 30 ko parler na ligne na été même tala senga sesina bonjambe na liboma bonjambe mais po iba David ne musu o monique fala lo bana lo bate te na ba ebelete o tala mutu apesa prophétie te do makika alobe bele fo mo cha lo baba tambola ye na meje on essaye eza mikumba ya ye meje na ye do makika da yasko lo ba meje lo bango te comprendre alobango te atemika defa soki pasteur azolela kaka mon ngasi ko nalobaki nyonso ndeza boye bato tuna bima na bango na ngisi mso basambo na ki dame ana kuna bango tu bazali baboya te bazali omoni nalobi nyonso po nazoluka mutu nini oyo asasina vi na ngai na kati so natangi bango te misu na bombi bango nakoyeba sasa vi na ngai ndeni funa nakanga sasa vi na ngai mutu adetruit nga mutu asa funa loba nyonso na tubela makambo nyonso na tubela o sala ki lesbienne na mekaka ngo papa mais na tika oui na mekaka ngo ba danser te ba ngo c'est mo bona no mona ki lesbienne e rene za ko kwa elampe zo rene mo biseka na batu babebisa batu bon na meki mo ki lesbienne nga na yeba nga te na sa na nga mo cité basi ba china kanga ba beta nga iputanga le fa na china ba ona beta ba nga ne sala ka bango nga sala ka te na uta poto ba basi bazo so bilamba bazo kende bazo so donc na sa na nga ta mo sele ote mais moi moi ko meka moi bisou moi ko sima moi libele na meka wana dali sumu na isa njabe ka jabe na pesa ka bisou na simba ka libele umoni nga mona confesser est bato ebe ngo njabe kisi ne ese njabe njabe kotana pena zana na za fidèle et toi lui opesa nga moi kuna simba kisi ezaki te comprendre na confesser makamsu na za makamba ba 100% ba musicien ça ndali na okoki ko bimana combien de musiciens na 100% de musiciens. Bon, l'idée est que moko bono est bien. L'idée est que moko, mais oui, bien que monde on peut des alaka. Tant on a mutu moko pe fidèle, tant yo asalo tomperi, yo pe faut ça tomperi. Et ba na doda di banda bazali. Bazali pe minene ya mboka o. Minene ya mboka moto de mbaki pe anya stade prix Turquie. Par le bagi pe to marana mission moto tanga pe combo te personne orchestre na. Et on a pe italiété, ata bimana italiété. Babi yo ko c'est la troupe papa chez maman parce que ça l'idée ande za yete, l'idée ande za. Qui mais bato ba benda ko makamba. O ko za ne base, biso basi to za ne base vane inane 6 mois. Mais tant que boani inane 6 mois boza sunda ku monte. Bo suko osani. Buzane sunda ku monte na yo ko sala ngo libanda. O lata eka kumba papa. Na yo tate na yo sala ngo libanda, so na bibe na lobi bazemi bato na doda mbasala ngo te po na za ina temps doda. Na ina temps zemi ko tate. Mais na so na lobi makamnyos o nga sala ngo na tanga leader ezeza leader ye. Wapa me ko doda ne zaki ko meka. Ils appellent la fraise côté les cas pommes rouges les cas tondo les canines les cas sigana biso to ça c'est vous avez besoin de goûter muninga mutako sa ote deto beta ba okese beliana umuna mtu okese basa pia kusa goûter okese na pe goûter pena na mesiango o anyalobaki bon etaliete na bimane te engagé ngai mais na ko confirmer ngote abi parmi bateau na ko confirmer ngote na ko confirmer te parmi bateau abe bisanga baze belé ya omona komai bon kuna na église po na luka saseni ni o a combien na distance bon lisa mi se ko za ta 18 bon na cha image mo so na ko za ta 18 ba ona doda so na dodi ka leo na tiki na bosa na obenga na ya isute sasa mais leader ina ne simo za moko boza ko tokeli na ndako après ko bima na palende na ko doda boza ko tokeli na ndako na soif yeba za pemba to bisa vina natangi batutu na longo mutu te na yepe batutu po so ba bebisa vina nga tele onenga na za boete na ko retrouver na église na ensemble le nzambe ya prophète Emmanuel Doji il sauvait de l'humanité les affranchis yango nde omona Sandra leo na komisa na sika bon nzambe wana coach na kata prophète Emmanuel Doji le sauveur de l'humanité o lelo vina ngezo ngata na tout bona tika likaya na tika shimboki vous comprenez bato bando mixanga moi vers moi masanga na ta vers wana na meka susu temon
donc natika makambo na mona ke eza dignité de biboso nzambe o ba ko tangisa ngana liloba nzambe ba ko tangisa ngana cours ko yo so tanga cours ya bible o tango ba ke nzambe alingi bo nzambe alingi bo ete kuna ezaki kuna te kuna ku ezaki kaka okutani boye bisou okutani boye amour okutani boye nini okutani kuna mati podo mobini okutani kuna bo fingemini bo swani bo kabwani bo sai bo pitopale comprendre nzela ongana okende Emmanuel Dojo Alexanga mon prophète mon Emmanuel Dojo Alexanga les affranchis ou ba Alexanga eza nzela oyo soki na kangami nango libela na bomona mama mnene sama na ipana ngai comprendre yango mona lobi ke nyoso na loba na émission bo yango moni jamais na kote makolo pa bato mokili po eza bato sona babu bakana penda ke akangisa na ngate me akotelanga nganga bo mangai mais tant ça tant so lingo kotelanga nganga kokotelanga nganga te pona ka ndeko na yo po loba mabe mon mais ngana loba vérité loba vérité oyo ko choqué mais ça nango vérité comprendre mais ngana limbisa bino ba foko telanga ngo bo mangai o bokela ngamba so liboso bokela ngamba sa mibale yakana Alexandre Nzamba Emmanuel Dodi ya prophète les prophètes na biso les sauveurs de l'humanité les affranchis comprends merci obina MGP azongela asa prophétie ya solo asa la confession solo mona banzembo esimba atubela solo akende luko océan bleu océan vert ezala kuna ma ezebele ya propre biso to biso ba sa biso baptême na ma ya njili biso les affranchis ba sa biso na ma ya njili to zaki na bana poto ba zebayaki ya vana na Belgique Mireille Tiffany Stéphanie maman Karine papa Aimé bazonga ki bantu bazaki baptême bana poto bazaki baptême na ma ya njili wana kaka wana kaka donc ye utazana ba océan bleu wana ba vert ba osale kende po azana wana njoto voilà azana wana njoto le to moni pesa ndalindo bongwani na yo est-ce que le ba on to mona to lekina njoto moni na anya est-ce que ma bozolia te sika moto lia to wana comme impossible ya za mutamukili batamukine na fokate ba ngote kopesa na ta bonjour na nzela msu ya sande ni benga benga ba anya ndenge nini bien na leki mais za muzanzambe ko approcher yo te batamukine approcher ba ngote poste na za nzamba ko luka biso ba te loba ye abenga ngai ke loba ngai ke ya église mo pe aya église aya na ndenge ke ya sambela nzambe abongolisa ndenge abongolisa mo bibisia bango nyonso so babenga ba église na memba bango eza problème te mais kozaka ba camarade ko vendre sika moko kolia eza sur moi passe pona bato mokili to le kino kabela mobile na ye le kina yo te ngai te nga ka ba mobile mutu te pe na ka ba mobile mutu te na zala pe na France te po to bakutana kuna pe nga pe na zala te bango bana na potonga na Afrika na ko ka ba pete po na be pe mobile ngote makamwa to kozongela ngo sute déjà to na linga na senga bango balimbisa nga so na shoka bango pe ba shokanga nga pe na limbisa bango donc biso to zana ba pardon senga na nga na za droit senga bango ka pardon te bango pe ba za droit senga nga pardon po biso to shokana yango na bimonda mokiliza bongo comprendre na monda bonzambe na ko fana na bango so sika mo te po da to solola to yebi nyoso to masolo nyoso da to sisa to za masola sika to beta te donc so ko na monda bonzambe peut-être to kozwa 1 seconde ya solola mais nous allons trop concentrer dans la prière. Dans le monde bonzambe, nous allons trop s'occuper vraiment. Sur le niveau slide, batu nyonso bazana ba mpaga no bastiki ba vite ko lebisa bango ndimande kuna basi oyo bazotala ona minute bazana na posa kama basatanda ki teke ko changer bo ko lebisa bango ne. Bon on est ça bango quand nzamba za makanza nzamba numéro 1 nzamba numéro 1 nous sommes ça vanité ya kokende liboso za okomate na se vanité tala ka biso to limbisa ni déjà makambo eza te o alingina memela nzala lusambo na boya ete nzela nzambe baboya mutu te mais naza na posa bayeba ki nzamba zali bamona ngo aventure te po bato bazolinga bato baboya kobongwana na ngai bamona ngo lisesi na bonzambe nene te na bongwani mokili nde bomona ngai susu te kotandi boyeba ki na bongwani ko ba concert mokilo bo mais ko yima nzembo ya nzambe na profena ba banze mona nga nzambe ba profena banze mona nga nzambe na Afrika te trop bato milia nzambe pour aurait des milliards mokili Bat baluka yeyo et toi et le comment ça bien batu luka on chant midi ta na 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 ta na 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 ta na 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 ta na 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 on chant midi oh là la 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 vous comprenez on chante mission et chanter on chante midi comprendre dis-moi tombolinga lelo nzambalu zizila ya madara ya mangengenge ya luzizila ya madara ya mangengenge
comprendre? Bali to bina on ngana like sanga. Ni non. Nzema le zima. Nzambe lusizila ya madara ya mangengenge. Ya lusizila ya madara ya mangengenge. Bomilanga bamoto na pelisa na vili. Ukopoa biloko wana wa mwana na wa mwezi mbio au produire. Baluka yeyo atombolinga lelo bafinga lelo atombolinga lelo baluka yeyo atombolinga lelo baluka yeyo atombolinga lelo baluka yeyo baluka yeyo atombolinga lelo baluka ye okovoa biloko yango okokotela nga banganga yaka na l'action nzambe prophète Emmanuel Dodi et sauveur de l'humanité oh chomije ta na 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 ah bon ben potonio son merci je vous aime. Je suis là. Il y a arabe siko ndinga bonzambe siko. Il y a nditi arabe. Ya siko la bonzambe siko. Ngapi ni? Yes, bozo yemba chuna siko bonzambe siko za ndeni. Chuna. Ndiba na tele bazo yemba siko. Ha, ambelanga siko. Na pesi yo mot. Wana za malembe. Malembe. Maingali ngide show makasi wani ko malembe. Nzambe na moni na bimai. Nzambe na moni na bimai. Nzambe na moni na bima. Oh, Nzambe na bimai. Nzambe na moni na bimai. Na mibala molili. Na bakamaradi ya mabeo. Nzambe na bimai. Nzambe na moni na bimai. Nzambe na moni na bimai. Na mokili ya molili. Na mokili ya molili. Nzambe na moni na bimai. Nzambe na moni na bimai. Nzambe na moni na bimai. Na makila molilio. Nzambe na moni na bimai. Na bakamaradi ya mabeo. Nzambe na moni na bimai. Nzambe na moni na bimai. Nzambe na moni na bimai. Nzambe na moni. Bye. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.